Mbote bandeko balandi ya Tindika télévision. Merci pour na fidélité pour l'accès toujours na rotisalara toujours devant ba poste télévision na bino pour na koyamba ba sona biso bo message toujours koyambango toujours na temps réel ndenge toujours bo message ko zwango bon continuer ko zala fidèle na Tindika télévision bon s'abonner bon partager bon liker et ko sala vraiment kitoko ndenge toujours message ko sala biso kitoko pe ba bien donc nazana mon mboka la patience mbui plutôt donc tozaline à moi mikolo belé to moniete mais tozan to remeka ko solane sur ba question zali vraiment plus actualité politique ya mboka la biso to moni pétition basili ko kotisa lisusu pétition pour na papa Mboso na assemblée na ngambu ya assemblée to kolobela susu mo makambo etali marche ya la muka to kolobela pe susu sur ba makambo ezali ya ba carte visa o basili ko désactiver yango tozana mo mboka patience mbuyi to ko solane mais en passant dans un ça repose mbote tete na bato balinganga to pe ba soutenir na ba boss papi Kelina Rifin qui sombe mon vieux Lucas Stage ici na à Londres mon vieux Dimbu na à Londres la Bossononté mon vieux Rabaka Songo na France je te salue mon vieux directement mbote mon mboka patience mbouyi mbote journaliste Sephora sangoni moi Mikolo Belé Mikolo Belé bien sûr mais toza na biso bien par la grâce de Dieu nous tenons ezoya kaka ezomata kaka me yonde mutoba kisanga bon bien que nazaki pe malade mais ça va directement tokota na masolo ezali ya actualité to moni pétition o ezali ya papa Mboso na ngambu ya ensemble et puis to moni bato basili ko voter to ko sala ete ba pétition wana ezwama ezali ba député bazalaki na kati ya union sacrée ezali bino bandeko bazali na bino na kati ya parti au pouvoir ya UDPS moi intervention na yo. Merci madame la journaliste Sephora. Pétition wana na yo ki peka ndengo zo ebisanga mais na koti na muzindo na yango penzate na ndenge olobelake eza kaka ba député wana o ya union sacrée ba s'adhérer donc baza na vision ya chef de l'état quoi. Bangonde baponaki ye ke azala président ya assemblée ndenga azawana lelo bangonde bato bazosala ke signé parce que nayoki ke il y a 100 signatures déjà ya bawe bazolinga te azala président ya assemblée mais nakoyebisa yo une chose que na union sacrée eza lokola otie filet na mayi po oyo olukambisi mais tina ba nyonso na ba nyoka na ba oyo za nango bezote ekoti na kati ya filet nde union sacrée tant que chef de l'état à la saki yango bandeko wana bayaki bongo ba mususu bayebi te pona nini bakotaki na union sacrée ba mususu bayebi tina ya union sacrée mais baye na ba objectif na bango moko boye na yebi te motif soit bazo reprocher na nini pour ba signer ye départ na ye mais na koyebisa yo ke eza signature bazo signer et puis assemblée wana eza na 100 signature te ou bien 100 députés te eza na 400 quelques je crois 500 peut-être mais total ango ndenge bazo kende nango tokoyeba pe na motif na oyo bazo reprocher ye na pétition na yango oyeba kobosana te ke ebele ya union sacrée ba oyo ba député kaka ba député wana oya FCC oya ba oyo nde batu baza wana o bazo milo balelo ke baza batu ya union sacrée parce que ceux qui baza ba député ya union sacrée Mboso président ya assemblée aza ya union sacrée mais tina nini yake ba déstabiliser ye place azali kobosa na te ke na assemblée wana toza na makambo ebele na assemblée eza na ba sujet ebele na koloba eza na ba sujet ebele eza na ba article qu'est-ce que je vais dire ba proposition ya loi ebele je vais dire ça eza ebele il fallait na retour na bango il faut ba traiter yango eza na loi proposition ya loi moko eza ko déranger kamususu makasi ezala na kati ensemble wana est-ce que cause la bango te et cause la ke ba étouffer yango te ozomona bisika nyonso na toza kotatone toza ko étudier yango totalela bango nde bato baza kuna kobosana te ke ba député na biso o baza na kati assemblée nationale baza ko yokisa ba peuple congolais soni bazobosana mingi
rôle na bango na kati assemblée, objectif na bango na kati assemblée, baza kobosana na baza kobosana. Eza na makambo ebele oyo bango bakoki kotelemela. Eza na makambo ebele bango bakoki ko traiter yango ko soutenir yango ke ko bouleverser ka makambo oyo alonga lelo tozalaki na mabunda keyi oui mabunda mboso bino mo bosepelaki oui mabunda zalaki na kati ya vision ya chef de l'état te mais mboso aza na kati ya vision ya chef de l'état nalandi papa Molière en tant que député oloba mboso aza wana kaka ko prolonger ba état de siège mais état de siège yango wana eza ko sala musala état de siège nde bakoki ko soutenir yango eza guerre bandi lelo te e bandi kala mais grâce ya état de siège toza komona ndenge makambo eza ko salema na kati na est du pays to landaka ba média ebele to landaka ba déclaration ebele o eza ko salema na est du pays mais grâce ya état de siège maintenant nazoka honorable lemba wana Molière a kolobake ye musala na ye kaka ya ko prolonger état de siège eza na tina te soki ke pétition wana eza pona bongo batika distraction total ndenge état de siège eza ko évoluer état de siège ezalaki te ke lelo ba voter état de siège lobby guerre pe sili dans 2 jours dans 1 mois dans 1 semaine guerre sili non plus parce que eza guerre oyo e dirait je crois 20 ans mais yo koya kolingate et kozala par quelle magie dans 1 mois 2 mois guerre wana esila mais non batika biloko ya kwambulie biso tozana makambo ebele na mboka na biso e oyo ezosenga soutien ya ba député soutien ya peuple congolais soutien ya batunions toute l'étendue du pays mais non ko mema biso na kati ya distraction ya ba pétition tongo pokwa tozana ngotina te en tant que biso peuple congolais tozana ngotina te en tout cas ba doser ça c'est un faux calcul. OK eloko na koefsio yango wana mwana mboka tomoni pe na ngambu ya Lamuka bazali ko s'organiser déjà pour la marche oyo ko izala les 15 mais aussi comment on a été basili ko constater que ndenge basili ko baba constater que gouverneur de la ville asili ko pesa bon déjà accord par rapport à marche na bango moins intervention ce qui gouverneur a eu acte ya marche na bango les prometé oyebi que toza na kati ya démocratie Félix Tshisekedi a memeli biso démocratie toza le régime passé oye wuti koleka ceux qui to sengi neti biso batu ya IDPS to kufi mingi kaka pona ko senga marche bakoki ko sala marche te bakoki ko s'exprimer te librement te bazo kanga batu pamba mais ceux qui bango ba introduire lettre na bango et puis ba pesi bango autorisation ba sala marche où est le mal c'est la démocratie bakoki ko sala marche mais eloko to ko yebisa Lamuka ke marche yango eza na tina nini marche objectif ya marche eza nini bango balingaki tolingaki tozela bango en tant que opposition en place oyo to yebi pour le moment bien que opposition nano yebanité eza keba mais bango en tant qu'opposition obiso to yebi balingaki lelo tolingaki to betela bango maboko ce qui basala kata marche ya ko soutenir peut-être état de siège basali marche peut-être ya ko condamner neti ba minduki oyo ba uti kokuta na ba résidence ya ba John Numbi ya bandako ya ba John Numbi balingaki basala marche peut-être il y a ba chinois batondi dans tous les territoires congolais ozomona ceux qui basali ba marche ndenge wana balingaki basala marche que chef de l'état soit gouvernement actuel ou bien gouvernement régime actuel yeba kotala ko beta sete penza pona ba étranger oyo baza ko exploiter ba minerai na biso oyo bazana ko exploiter yango na ndenge ya normalité baza ko yiba ka ba minerai baza ko à 90% peuple congolais a bénéficié ata eloko moko te na minerai na richesse na bango oyeza na kati ya Congo mais ceux qui ba organiser ka marche na biloko wana mais le peuple congolais a beteli bango maboko mais tango bazo sala marche bazo organiser marche pona makambo aseni na minute wa toza besoin na senité oyebi ba détourner za bipai
koto yo bazo détourner bambongo koto yo baza koyiba ba minere na biso koto yo ba minduki eza na bandaku ya batu oyo eza lelo bakuti yango na ndaku ya John Numbi mais toyebi te azalaki ye moko te bazalaka ebele mais lelo nde bakoki kosenga ta gouvernement que non batambola basala fuite nyonso na bandaku ya batu wana ya régime passé mais tolingaki tobetela bango maboko tango tokende makambo ya seni wana mpo na ngai eza na ntina moko te parce que bato wana tosi tolobeli yango mpe mingi il y a 8 confessions religieuses si c'est baponi mutu moko de boza contre mais il fallait tolanda la voix de la majorité et ça c'est confession religieuse mais si quoi to kota c'est que bango la muka est-ce qu'aza na kati ya confession religieuse tout le banano ceux qui bango baza ba confession religieuse kasi donc la muka est égale à 5 ans ceux qui na comprendre bien la muka est égale à 5 ans parce que 5 ans de muto a s'imposer na makambu ya 6 confessions donc la muka pe a commis pe parmi les confessions donc commis peut-être à 9 confessions au lieu à la 8 donc place ya marche na bango eza na tina te oyebi ke kobosa na te ke biso pe le 15 wana toza na marche ya munene ya ko soutenir ba institution na biso nyonso donc oyokaki te ba parti politique nyonso ya union sacrée tozape na marche nene ya ko soutenir état de siège ya ko soutenir misala nyonso oyo gouvernement ou bien régime actuel baza ko sepelisa bato makasi neti tala ba gratuité de l'enseignement to salela ngona no marche te pour to remercier gouvernement te to remercier chef de l'état za ko sala misala makasi ya kitoko za ko sepelisa peuple congolais mais jusqu'à présent nanu peuple congolais a manifesté yango le 15 bisope toza na kati ya nzela tozo remercier chef de l'état. Merci mon amboka tomoni pe Kabundo asili koloba ete UDPS eza na intention ya kotika pouvoir te na 2023 et bakolakisa biso to bakolakisa ba peuple de quoi ce que bazali capable tokoluka tozoma intervention na yo ngakuti na kopesa ye en passant na opesa ye bonjour mingi parce que na yebi que Jean-Marc Kabunda c'est un sage un malin mutu moko alobaka za lokwa prophète ko na UDPS toza na ba prophète lisusu alobaki bakonager bayokola konager bazokonager biso tokotika pouvoir ndenge nini azana raison pouvoir en 2023 notre clair aza clair et puis eza juste biso to violer à ta constitution te ah ok olobi bien tozo kangamela yango te parce que toza na kati ya processus toza na kati ya ko respecter constitution na biso yo manda na biso ezokende na kosila toboyi te mais manda na biso tozo kosala ngo tozo se référer na constitution na biso oyo elobi ke chef de l'état a na mandat moko renouvelable une seule fois donc biso jusqu'à présent toza ko sa comparer na pouvoir te mais tozo salela selon mibeko selon constitution na biso et puis na koyebisa yo ke na 2023 chef de l'état a na conquérate na mboko baza komiko sa bango moko biso IDPS tokotika yo kanisi ke IDPS yepe abundi bitumba ya mboko pendant 37 ans pour azwa pouvoir na 5 ans oyo vision na ye oyo ye aza ko se préparer ou bien oyo ye à se préparer que une fois IDPS au pouvoir nous allons faire ça jusqu'à présent tozana no ata à moitié te il y a ba projet wana ou bien il y a vision wana et puis toya kotika pouvoir et kaka bongo non madame tika biso tokotika pouvoir soki tokokisi vision na biso soki tokokisi projet na biso na kati ya mboko parce que IDPS aza na objectif na kati ya mboko ya ke bana ba peuple congolais batanga ofele
bali à 3 fois par jour, ce qui est à Kamingo, il y a 4 fois, 5 fois par jour, bah transport et ezala ba 200 francs, 500 francs, il dépasse à lingi banzela ezala polele biloko obeti ata makolo. Lelo komi chikapa. Lobi okomi mwanda makolo. Yoka sikoyo propose yoka sikoyo vision ya UDPS. Sikoyo nano akokisi yango te. UDPS aza en cours na ba programme na yango nyonso. Aya kotikela yo pouvoir. Po yo nani okoya kobongisa yango. Totikeli bino pendant 20 ans. Totikeli bino pendant 30 ans. Totikeli bino pendant 18 ans. Bobongisi nini. Botika UDPS abongisa mboka Congo. Il n'y a que l'UDPS qui a l'amour de ce pays, qui a l'amour du peuple congolais. Il n'y a que l'UDPS. Et puis je te dis pour ton information, Mouto Yakobongisa, ou bien parti politique Yakobongisa, Congo Ezakaka UDPS. Pour ton information, pour preuve, je vais te dire, est-ce que yo yebaki le loke Ezana chinois na territoire nyonso ya peuple ya Congo? Oyebaki, mais c'est grâce ya Moussala ya UDPS alobi non, ba étranger aza ko exploiter minerai, aza na mboka ya Congo na babele ya Congo aza na document mon côté. Yo kozala na Chine kuna sans document et puis tu te promènes comme tu veux en Chine, mais c'est vraiment difficile, impossible même. Ceux qui ont moni baninga lelo na yoki ke na Angola awa ba vaze na biso ba bengani ba peuple congolais kuna pona nini o mikanda na bango esilaki déjà, mais ceux qui mikanda esilaki bazo bengana bino na mboka ba paya, mais boni yo zo ya na mboka batu pe ozo exploiter bango illégalement ndenge ba olobelango, mais oza anayo à l'aise, mais batouana ba gérer pendant 18 ans na batouana au monité ba photo ba chinois ba lati ba veste très bien ba lati pe ba foulard ya pe perdre. Un chinois il est dans un parti politique au Congo. C'est quoi ça finalement? C'est de l'impossible, incroyable. Mboka tomoni pe ba carte bancaire basili ko désactiver, ba carte bancaire ezaki lié na ba compte basili ko désactiver yango et pas tata ekolo to koto zo mo intervention na yo par rapport ya actuana ya désactivation ya ba compte. Et loko na uti ko yebisa yo wa ke il n'y a que l'UDPS oyo azana associé à kobongisa mboko. Ba carte bancaire, ba carte visa oyo. Oyebaka yango pendant 18 ans. Oyebaka yango. Mais les lots grâce à UDPS, nous devons découvrir Makambo. Nous devons découvrir Makambo grâce à UDPS. Mais nous devons découvrir UDPS a pouvoir pendant que nous devons découvrir. Nous devons mettre Mboka Nabiso sur le rail. Nanzela moko ya malamu, ya ke avenir Mboko ye kozala nini lobby. Quel sera le Congo de demain? Ba carte visa wana. Ba lobby, il y a plus de 200 personnes. 200 personnes, Oyo Bazouaka, 250 personnes, plus de 250 personnes, Oyo Bazouaka, Mbongo wana ikendaka na bapochi na bango. Madame la journaliste, oyebi ke Mbongo wana soki lelo, oyebi ke babundisa ki gratuité awa, non. Avant gratuité, il fallait nanu ko construire ba école. Congo ezana ba école te, ndenge nini bokotia gratuité. Mais Mbongo wana tozana ba école te tala nanu makanisi ya ba peuple congolais mususu tangu tolo bela kutu ke no makambu ya de père et de mère wana il faut ezwa place na yango ba exécuter yango ba mususu baza koloba te est-ce que boye bitina na yango? Voilà les résultats des 18 ans des étrangers, des noms de pères et de mères congolais. Au moni sikoyo côté toza ba carte bancaire wana ya ba passeport wana Mbongo wana $50,000 à la fin du mois, mais batwana baza plus de 250 zwa kaka monta wana ekotonga ba école combien eko bongisa mzela oyo combien parce que toza na problème ya nzela na Congo mobimbo toza na problème ya nzela eza na problème te ezotungisa ou bien ezonyokola ba peuple congolais ezotungisa ba peuple congolais lokola banzela te, mais Mbongo wana ekotonga banzela te, mais lelo ezokende kaka na ba poche ya bato, mais c'est l'UDPS grâce
na ba pouvoir oyo pouvoir ya IDPS ndetina na yango tolobi ke soki totiki ndenge tolingi mboka IDPS alingi mboka alingi ke changement ekota na mboka aza na souci te ka atika mboka parce que soki atiki mboka mboka eza ya kokufa. Est-ce que tu oublies que un jour olinga kolala ka ndenge olala ka boye l'un de 4 matin babengani yo na mboka na yo obandi kolela na oke wapi parce que partout tozana banguna partout déjà ba étranger bazwa eza na ba place moko basi balobi yo congolais konya tate na mboka na biso mais eza na place congolais konya tate eza ya ba chinois. Tu peux t'imaginer mbongo wana ezokende kende ki mikolo nyonso mais nzambe oyo alalaka te osambelaka ngana sambelaka de au contrôle ayoka kama bondeli ya bana Congo yango wana atindeli biso mobikisi Josué Salomon aye ye wana ke ko découvrir miyibi wana lelo bakangi yango kobeta maboko te ata ndenge ozawana kobeta maboko te parce que mbongo wana ekovimbisa trésor public mbongo wana ekoservir makambo anzela ekoservir kotonga ba école ekoservir kosala musala mboka ekoservir et déstabiliser et stabiliser monnaie na biso epesa ngo valeur kaka na mbongo wana ngana koloba ke kaka ndenge bakangi bango ba bloquer bango ba compte wana balandela batu wana balandela bango bazongisa mboka na bazongisa mbongo na biso. Merci maman. Moi mboka to vraiment comme na koshite to mona kipe mandat ya comparution ya atu matu bwana aussi ekosala malelo le vendredi to kolikoto zo moins intervention na yo par rapport na Atu Matubana, c'est un gouverneur ya Congo central. Abomi mutute, mais ayibi mbongo na yo, ayibi mbongo nanga. Ce qui n'a lobby qui a détourné, wana ba français na bango, moyibi munene, ayibi nga, ayibi yo. Akende na justice lelo vendredi, azongi sambongo na biso. Mais Atu Matubana, ma soeur, Atu Matubwana aza na Congo central. Sa Congo nzela wana nde kende ti mwanda okeiti kuna nyoso. Mekende na mwanda omona mzele zate. Me mbongo wana Atu Matubwana wana détourner mbongo wana yibi mbongo wana ekotonga nzela te. Me tala nano régime passé nyoso Atu Matubwana na mutu ya FCC. Atu Matubwana na ba yebi kaka régime na bango asa ye moko te eza ndenge na bango moyen pour changer bango ezate ye aye wana na union sacrée mbangu na union sacrée croyant que na union sacrée ça va continuer kaka ndenge bazalaki wana mais aye kokoma koto o mukuati ata zolia na ye sani moko me koyiba te mbongo abatu koyiba mbongo ya peuple congolais te. Ya kanisa ki tango azotambola peut-être na mama Denise wana asali na tapage kuna kanisi ke non awa na gagner non bango baza na toloba idéologie na bango ya keno oza na ye zala sembo oza na ye zala peto mais yo zo ya epa na bango oya kobata ma oza moyibi oza ndoki oya koboma bato oya kobata mepa na bango non okobima na poasa akende kaka akei soki na minita wakozala za kuna malamu kutu azongisa mbongo azongisa coopérer na justice azongisa mbongo. Mot de la fin et puis ba mbote na numéro na yo pour que to chite vu que to vraiment na suka émission na biso. Merci. Mot de la fin na pesi ba onyo so balandaka chaîne tindika na pesi bango ba bonjour na pesi bango ba mbote mingi. Ba continuer na ko s'abonner na chaîne tindika pe ba soutenir chaîne parce que eza chaîne moko ezo pesa bango ba information et puis information fiable eza information te ke ba kende ko lukaka eza chaîne moko bazo sala ba analyse politique ya kitoko il faut ba soutenir yango pe mata lisusu na ko pesa bango nyonso mbote bisika nyonso bazali baza kolanda biso to pesi bino ba mbote mingi bien que tobunga ki sur terrain metozongi na ngolu ya nzambe na pesi bino mbote nzambe abatela bino nzambe pe abatela biso to bosana te kosambela pona mokonzi ya mboka yende dirigeant na biso to sambelela ye po ete banguna nyonso bazala penza écarté et puis bazala confondu
numéro nanga eza plus 243 81 375 90 68 plus 243 81 375 90 68. Merci, ciao. Merci fidèle internaute, comme vous m'avez constaté. Merci pour nous avoir branché parce que tu as Tinka télévision. Bon s'abonner massivement, bon partager, bon liker, bon consommer vraiment ma vidéo et que ça vraiment qui toque ma casse. Merci na chako. Ouais, azala toujours wana Mike Luzea de la réalisation. Merci, on se revoit à la prochaine numéro. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et ça lui cause la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toque on a client naïe. Avec ma produit, il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon crime bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le perso de produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso, il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zote kama na kati Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala ka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na si sabilo kono sotela ka ye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.